rencontre oyo ya chef de l'État congolais na homologue na ye Paul Kagame ya niveau ya Rwanda. Et l'okoni ne sali que Union européenne bayebisa Paul Kagame il faut qu'il ne négocier na Tshisekedi beaucoup tan. Bah il faut bayeba. Pour ça qui n'a pas sommet nyos. Paul Kagame ndenga koyate. Chaque sommet Paul Kagame koyate te faut boya bofanda likamwa Congo na Rwanda to solo lango tangi ba Afrika ndenga koyate. Parce que ça qui na position de Fox. Aïbaki qui anda au contenu d'infiltration. Na kati ya armée. Aïbaki kazaki une infiltration na kati ya administration congolaise pour Kagame. Aïbaki kazaki une administration na ba département nyonso ya Congo. Aïbaki comprendre que comme une difficulté pour Kagame. Aïbaki comprendre que la République démocratique du Congo a tiré pression pas y a pareil naé. Donc pour tout comme la citation, il fallait qu'on ait un bon président, un bon visionnaire. Le quoi Fachi Beto. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nabalandi, Nabisonoso. Il y a la voix céleste, mbote, mbote, partout, partout. Au bout du Bakou, il y a Kolanda Biso par la vétérinaire, Topesi. Ba Congolais il y a des pères et des mères, Topesi Binombote, Topesi Binombote, Bile, Topesi ingénieur Bruno Kibambi, Topesi Mbote, Topesi base parlement de Bou, Rai MK Kokochiba, Topesi Mbote, Topesi Babone na Biso Nyonso, il y a la voix céleste, Topesi Binombote, Topesi Mbote na Maman na Biso Micheline Bofenda, Topesi Mbote, Topesi ingénieur Bruno Oazali, Sux Oyo et Kaukakate, Topesi Mbote. Tokobeta lelo masolo ya oza dominé rencontre oyo ya chef de l'État congolais na homologue na ye Paul Kagame ya niveau ya Rwanda. Et l'okoni ne sali que Union européenne bayebisa Paul Kagame il faut qu'il ne négocier na Tshisekedi beaucoup tan. Bah il faut bayeba. Pour ça qui n'a pas sommet nyos. Paul Kagame ndenga koyate. Chaque sommet Paul Kagame koyate te faut boya bofanda likamwa Congo na Rwanda to solo lango tangi ba Afrika ndenga koyate. Parce que ça qui na position de Fox. Aïbaki qui anda au contenu d'infiltration. Na kati ya armée. Aïbaki kazaki une infiltration dans l'administration congolaise pour Kagame. Aïbaki kazaki une administration dans le département nyonso ya Congo. Aïbaki comprendre qu'il y a comme une difficulté pour Kagame. Aïbaki comprendre que la République démocratique du Congo a tiré pression pas y a pareil naé. Donc, pour tout comme la citation, il fallait qu'on ait un bon président, un bon visionnaire. Le quoi Fachi Beto. Donc, tu crois qu'on était dans la négociation, dans la position de faiblesse. Il y a une négociation sur Série à Kabila. Conflit entre les deux nations. Donc, au monde, Paul Kagame a continué la délégation. Kabila n'a pas tenu délégation. Bon, on a toujours Paul Kagame a vainqueur victorieux. Bon, on a moni pour Natia Kimia, Kotoa Esther, on a moni. Nazana besoin ba soda oyo, bon intégré, bon armée na bino. Kabila bon ça va pour na Luka Kimia, bon to intégré bang. Bon, on a moni pour na Luka Kimia, bon intégré bango, on a Paul Kagame. Ndane ko intimider Kabila. Bon, on a pour le Kimi, si au côté de Soudan, armée, ça va, mais Bagad a toujours maintenu. Nandimi. Bon, on il faut gouverner. Base en contrôle de Soudan, Bissou. Bah, tu vas gouverner, ou d'ailleurs contrôler le M23.
mais ce que tu sais que d'accord moni que no bilo kwa ne ko simbate te simbate nini ba M23 ba koto na armée na ndenge ni te simbate ote na moni ka simbate te simbate jango moni politique to kendaki nango likolo politique ke likolo pour gaga mais que ko négocier na dernier jonqueur na ye oya bombanaki na Pologne soki basimbi yo basimbi ngai oke saki nde Pologne te zande ota azoloba parce que ota ba comprendre que position tu serait da kendali bango et koki pe ko risquer ko créer troisième guerre mondiale na la kaki bino na kusonga deuxième volume na zongi donc ba comprendre que et qu'on peut risquer de créer troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo, via injustice de la communauté internationale, à cause de la matière première, donc pour un souci dans le Congo, c'est un pays qui a génoué. Donc Congo tombe la Mungongo te. Congo a toujours canacé. Donc le Congo, il faut Rwanda ya Fandi. Déjà c'est ya Kabila. Oh non, mais c'est fait l'étranger. Oh, biziman karat. Rwandais, t'es un coton à Tetika. Tiens, de pas Congo. Qui va plus à Congo Malouba. Voilà, il bloque ma bête déjà. Mais ce que tu serais la comprendre que dans forme de ton tendele là, ma solo a été aussi la raté. Tu peux si médecine à Moukolo. Yo l'équipe bango. Pour l'andakabiso. Tu peux si médecine. Tu peux sur merci. Tata Mokilia bate là yo. A quoi ça banguna na yo? Merci. Pour la ndaka makambo bana mboka balobaka. Tu vois que dans le baka biloko déjà. Que biso t'aurais qu'on négocier pour l'instant na Rwanda à cause nanu toyebi origine makambute. Donc on négocie na Rwanda tant to ko ba sur sa problème. Tout ça la diagnostic. Ce que la minute tout ça le diagnostic, to kei au-delà. To kei ko découvrir. To kei ko découvrir par makambo ebele. Et tant to découvrir ngo to kei nango et pas la communauté internationale totale ici bango. Bote la Nicolas matière première. Rwanda azo bomba ba congolais. Rwanda bi bato tinda eza bino. Alors bino to yo bisimo ke bo bimsa Rwanda boboyi. Bozo protéger toujours Rwanda. Alors biso to monique to biso le to le langage mogote et de préférence tant que de koluka bato ba koloba même langage na biso. Nde bo monaki chef de l'état. To sala ki ba diplomatie. Donc tant to comme koloba même langage na Russie, même langage na Chine, même langage na Corée. Ndo yoki ota compagnie que non oyo fazo to komeli na ngo et da face mon quoi mabe. Et qu'on risque guerre. Parce que Russie pas l'université de Congo à quoi. Il y a pas États-Unis, France, l'université que moi, en Rwanda quoi. Bitumba Mikolo. Ce qu'on a dit Bitumba Mikolo, bah vainqueur les abisso. Parce que biso doit pas matière ignote. Oh, ce Russia y a fandi bon. Olongo sala ni tomao, joie matière yango sala beta. Ma belle baluk et baluk. Mais États-Unis ont la difficulté, il y a besoin de Rwanda pour les arrêter. Donc ma bite tete oh to monique et aussi mbaté. Si quoi ezani ba grande puissance wana États-Unis monique ce que au fond on a ici dossier à Congo et RVC. Il faut que y ait ma politique. Qu'on fande non peut pas fandité. Non ba fandité. Donc on fanda on ba ko fanda to bocha na mitu na bino na biso. Et ça ba grande puissance ba ko fanda. C'est-à-dire Congo a représenté Russie bloc wana. Rwanda a représenté bloc ya ba mafia Union européenne. Donc République démocratique du Congo toujours représenté bloc. Ya ba Russe, ba chinois, ba coréen. Batir qui va tout si ma Congo. Rwanda a représenté boy. Il y a un moment Congo a lobby avant de négocier.
il faut d'abord Rwanda ça les exercices au PCA. Il y a combien de évacuer les soldats rwandais dans le sol congolais. Il faut qu'on d'abord évacuer les soldats rwandais dans le sol congolais. Quand on se dit Biangoana. Mbutu Zawana. Est-ce que Rwanda condime? Pour ceux qui ont limité, les États-Unis ont commis propos à livrer. France a compris que et si Batimbeli Biso, Prétia Beti Fokant, donc c'est que moi noyo, balekeye mayeli na président congolais. Donc n'est toujours qu'un de kofanda, c'est to kofanda, toujours on est conditionnel. Parce que dans le milieu social congolais ça que bayo kalisu soute makambwa congolais mo akufi na niveau à partir à est. Suyo na biso ba congolais wana. To ça la besoin Congo na biso eza na kimia. Do ba congolais batambola na mboka bakoko na bango na kimia. Eza teke to modi na parti ya dini kuna mama zo kima na bassin na mutu na biloko mwana zo benda tete. Donc toujours que ne négocier na position moko ya Fox. Donc to yé to fandi gi bon gaga me fanda. Bon bandaki boni yo bani ne to ko négocier. Donc ce qui to yo kanité d'office yeba que ça Armageddon. Bon kamamu na sabi. Parce que Congo ko dinga soute que non to sololi mais yo OK au sali biso sembla après au beti ba osusu na Goma Congo ko dinga ngote. Congo ko dinga te. Jamu Congo abini de condition di bosso ndoki Lorenzo atindi be misère de pour na gaga manda ko bona comme si que Lorenzo na yebi ba congolais na bien babanga ngai ane la bina na jouer na bango tu sais que même si Lorenzo yebi sai ce qui boko sala net sembla pour ne pas Lorenzo nyo somuli batwa parce que Lorenzo a son des pressions les États-Unis pour États-Unis si Angola en tout cas yoza mwana nga Angola ça là partout les moyens au convainc que mono pour Gaga Maya bafanda po kopo et reverser kopo de reverser ce Congo appelle si position na baris ba chinois ba coréen baza ba adversaire na biso et qu'on risque tout ça na caviar na niveau à Congo. OK, Congo a sa mer, Congo a sa réserve mondiale. OK, caviar va bien. Toko son cas na Congo. Na Rwanda loko za susté. Congo a bloqué makamunos. Ce que yé moi nous aya ayokana na président congolais. Ce Congo a so que coup état donc yanké. Ndobo qui président sud-africain. Cyril Ramaphosa Abini. Donalingi Congo kende na tête haute do sadinda o kende ayebake yende mutazo perdre bato. Rwanda mutazo kufa kuna te. Rwanda. Wana Cyril Ramaphosa. Abini. Na zolinga nde Congo azo kende akuna se di fa kende do nde mobala kendaka. Monde na yawa tala boy za kinzonzi te. Eza kutalisa mpambe ndo yoki bazo senga. Quelques présidents africains. Bah, comme il y a une Mikanda. Bah, il sait déjà. Tant que vous négociez na Congo. Bolimbisi. Tant que vous négociez na Congo. Il y a que Congo ça timbeli ba gêne. Parce que tout ça na document. Ba document c'est belé. Ça là ba document. Moi na tant des actes côté Bezango. De ma rencontre, ma rencontre. Oh, ça qui série à Kabyle. Ma négociation. Na ma négociation, oh, tu vas dire c'est Kabyle, na série au lilo. De Paul Kagame, tu as respecté. Et là, au mon côté. Et ça, je vais vous faire Paul Kagame. Tu le babou sol.
Exemple, il faut que le président congolais fait un Paul Kagame. Il y a un bon seul facile, non. Il y a pas de faire des photos de pression. Il y a pas de faire des photos de pression, tu t'accueilles. Tu as une pression, na sima, na liboso. Donc, il faut comprendre que, à commis na insécurité. Donc, quand il y a pays, il y a à comprendre que, Mingongo bandi ko tombwama. A te boité, à l'équipe Petro c'est tout. Non, biso na ba Congolais, tout ça même peuple africain, toi biso na biso. Pour Kagame à l'équipe. Eh ba soda Rwandais na sense na ba ni na bango ba beta masulu ate boy pété. Ah, ngala botana congolaise mo mwana kuna na goma mais omsabite nga pe sey nga botana ba na congolais moko mwana. Sey nga moi c'est congolais mo kalinga ba bota ba na 5 mais pour que makambo a uzuke la biso yo pour que ba beta na cesse. C'est là système politique à maréchal. Paul Kagame so Paul Kagame accompagne non ba komi ko tonga ina ba officier na ye. So na kosa ni. Donc so pe na boy chemin Paul Orange atindi ya ba tu be mise. Ndeko foya. Ça soit habité ya faut kende. On s'habite au fort au kende po ndenge komele yo bitumbo zo ya mabe kende boyokana. So Congo tozo kende ko yokana. Exactement ko kana ya sentiment. Parce que biso to perdre batebele. Gere umeli plus de 30 ans. To kei to fandi olobini bonde to yawa to mambo 4 chemete. Mambo rote zigzag te to to lo bana bosolo. Bon moni nda boy biso de to yawa. D'abord au Soudan on a kalti ya Congo ben o bazaki wana banini wana obimisa ça va mais kozala ndesko mawa soki Paul Kagame aye na boule ke aya ko dribble biso parce que Congo ba document c'est bongami nous tundu laisser élaborer Alphonse Excellence. Moi, non, papa, le Tunduli. Et c'est élaboré. Administration congolaise, je suis élaboré. Batamaï, le Congo, va fondaki. Pour ça, il faut élaborer. N'a pas espéré. Babina, ba Congolais à Poto, va contribuer à une idée. Tu peux si merci. Tu peux si merci. Tu sais pas que les Congolais va faire une États-Unis. Pression, Bouchari, Kuna, c'est bon. Toujours on Congolais ndengwa to ngate ba Congolais afani kana ndako bikoma kom la kaka non nous regrettons te ngi biloko ba mo regretter te bato bazana ba Toronto bato bazaba nini kuna Los Angeles Chicago do ba Congolais communauté congolaise ba manifester to ba bato ba afani ka bete manye de la manena te to ngi biloko alate o zeli kamba ko sauver patrie. C'est comme on se fait patrie. Si biloko, biloko. Pour pas se bloquer, bateau va gérer comme beaucoup du besoin imiter mabé. Imiter mabé. Parce que biloko to so beta lelo yo. Soki république ayo kelaka kutino kala. Et nous avons couru ça, sauver le Congo. Kala. Cette république, oh bah Giraka. C'est le Kabila. Donc, on va continuer le baka. Ce qui va y avoir, la continue. Monseigneur Nzambe à solo. Continue à mettre la biloko au tombeau. Continue ces combattants. Toye bani. Mais bato a régime ba kanga kutino le losco yango to pesaka ba grande révélation to bisaka mboka pays infiltré Rwanda kanga d'administration depuis arrivé à FDL Rwanda zo makongo na ba distraction ba négociation pour l'intérêt na ye siko mukolo Congo kozwa un bon dirigeant a que négocier pour l'intérêt à Congo.
parce que tu sais que la zone qu'on négocie pour l'intérêt du peuple congolais pour la gagner peuple naï mais bateau maintenant qu'on négocie car maintenant qu'on négocie pour l'intérêt na bango personnel mon to ya Olbini yo vous combien de pourcents pour na uranium ça va bon pour na coltan alors c'est bien tout 10% ça va bon ça 10% parce que si beaucoup ça 10% non peut ça va FDLR Minduki il risque d'on a kanga sur village mususu ati ko ça boité ça bité ça ende bando ça bakabla ndo ça n'importe Kagame parce que banda qui serait da comme président bilo ko ni sila ndo monito qu'est-ce qu'on a table de négociation bon mon Lorenzo Libomate bon mon répète Lorenzo pression azozwa Lorenzo a mutamayele bakaba Lorenzo monia comme Lorenzo pression azozwa na ba français na ba américain ba binyo pe oliya eloko muke na compte sa makambo Lorenzo oliya kapelo ko muke anuka benga homologue na yo mono Paul Kagame ayo ka mukonga zulu donc bisone tozo que ne ko imposer Rwanda tozo que ko négocier na Rwanda te taso tu vas comprendre biso tozo que ne ko imposer Rwanda parce que cahier de charge au Rwanda laboré tozo na kati ya ba CC donc bazo senga Congo atike na bango mwanda mbo espace pas ko exploiter ba or parce que bazana contrat ba signa na entreprise moko canadien il y a 35 ans donc bazo senga Congo atike na bango yango moni baseni bake ko renforcer parti ya Bunagana na ba soda rwandais na ba soda ougandais pour ba comprendre que ça na deux pays o ba signa ki ba ko wana Uganda na Rwanda c'est-à-dire bayaki bazu balandi bototom congolais ba gagner parti wala nyonso parce que toute la richesse bazo kutana se wana bazo zongo do bazo memango mbala moko est-ce que le losus boki suna baté baba ko Rwanda zali premier pays producteur ya oh voyez ba masute mais surtout ce que bando bambo na Tanzanie parce que quand des changes de bango tozu dans na kata CC bon biso bakenda ki batu da ba pour Rwanda pas jouer ko plaider ya Congo na biki na yibaki mais vinangai mais ata moi loko mke pour azaka banyonge bele yango moni union européenne a comprendre que te pour to sauver Rwanda to sani te to bosuma ba matière première na Rwanda to signer partenariat na si vous comprendre politique parce que dès que Congo memeli bango donner union européenne comme la difficulté parce qu'on a été que négocier ba africain biso to goyate union pour négocier et na ko négocier wana il faut plaider paix au Rwanda so ko plaider na ba prétexte c'est belé il y a des bossos so yango Congo garantir rien makambo etali sécurité à niveau à Rwanda pour une information to dui to zanango pour sa TV to lobate yami balé ado senga Congo APC garantie ya mbetali ba ressources do Congo do article la épée espace yeba ba ko exploiter base ba ko exploiter ba mbaina Congo parce que il y a ça na ba dette extérieure et belé parce que et ça Zwaki ça dit babanda ko exploiter Congo depuis arrivé à AFDEL depuis arrivé à AFDEL Rwanda n'a ko exploiter ba minerai à Congo na ko exploiter ba minerai à Congo ndé loko ba bomela Kabila de père ndé loko moni oyo na ko exploiter ba minerai à Congo ndé ba ndimaki ba tia Joseph Azalawan na ko exploiter ba minerai à Congo ndo moni lo babidon Joseph yo au fa 18 ans mais makamba este kanga misu ndo moni pendant Kabila Joseph asali 18 ans atia ko beta jamais masula este kimia za quitté kimia za gini ki bako kana ba souda rwandais pour bon ça va na moni bolili petro
on dit ma M23 kota pour l'armée andimi ça va pour mes atis ndo monaki soda Rwanda zo ta tenir FARDC do ba ki même ko donc il y a ba mame ce que tant tu serais d'accord mi ba ba kasere ki no carte ya politique na bango e ko maka ndé ekindi la bango wana ce que tu serais à changer ba donner tout de tous les données ndo mon Paul Kagame ba ko plaider d'abord que Tshisekedi a respecté d'abord Bakor. Donc, il y a une opposition, il y a une continuité. Ok, il y a Bakor ni. Il y a respecté Bakor. Bakor, oh, va signer l'ancien régime. Pour Bakor, va signer l'ancien régime, il y a Bakor, oh, il y a qu'on dit que les soldats rwandais va intégrer l'armée congolaise. Et l'armée congolaise et reconnaître bango ba pesa bango na ba fonction na bango parce que ce n'est pas le cas c'est la boyaki ndo moni rand wana ezubisu parce qu'on a na rand wana ça na comprendre que non ko kende na position moko de faiblesse il est comme si yo maka gagna so maka toujours ba perdant parce que la koninga imposer biso ndenga nde ko imposer biso c'est ya Kabila d'où de préférence donc ngane rando to solo laté toke likolo. Parce que quand on comme le niveau likolo, tu sais que la PC Karamakasi, Congo a PC Karamakasi. Donc, Rwanda tient une assez. Donc, comme il y a des difficultés, il y a qu'à servir ma partenaire. Soit quand tu as un partenaire, il y a la Ligue arabe. On comprend que non. Qu'on négocie un mouton, il y a un tazan en côté. Si tu as un copo, tu as un cuivre na or. Parce que cuivre na or en go. Et ça y a été. Mais il y a ton PC bambo des milliards de milliards. Alors si tu as foutu abisso et ben sur pour na besi na biso et fonctionner. De préférence, tu anticiper, tu négocier na ba kolo matière. Donc il y a ligue arabe yaki. Président arabe yaki, donc on tire na na Arabie Saoudite. Nazo pesa. Là comme ça ba koko nzamba pambola koko ba. Vous comprenez? Donc ça va yo aux agneaux na so to yo ki mais te so to landi yo ba entreprise na so e kangama to ke no kolanda ko to mbatsereza ndo mo ba se ba ko anticiper ba ke na ko ba na Congo c'est da ke ba coopération bilatérale et ba bini to ko aider contre le conflit na voisin na yo to ko aider yo makambeta de belé financement makambeta le boy tout pour Ochakimia na partie est tu sais que dans Tamboli et pas va partenaire na nyoso ko senga ba oka gelo ko moko soki bolinga ba meilleur partenaire nanga bo pesa kimia na est ce que va vrai partenaire à Tshisekedi ne ba tie pression na autant bo moni tina kinzo nzango ne ba tie pression na autant te trop c'est trop te boité ya zo mérité boité Congo zo mérité kimia Congo so mérité donc biso to bande ko flatter muto sana matière azula la nzala muto sana matière azula la libanda na malili te to ko flatter to ele bambulangeti to tongela ye to pesa kimia ou to flatter ne ba tie pression autant parce que autant monique non ko sala bagarre na bloc ya banini wana et créer guerre mondiale alors pour créer guerre mondialité to négocier. Alors, ce qu'on a négocié, bah, on parle que ce qui est dans le système à Kanza, na sima Congo a décidé. Bien de ce qu'on a Rwanda, on a besoin de plaider. On a Congo là coupé mon lobby. Parce que pour l'instant, sur tel aspect à Massoula, depuis arriver à Fidel, bah, tu vas perdre, bah, tu vas belé biso ba Congolais. Biso. Tu peux perdre musée. Makamba bozo mona za biloko bomisa Lumumba. Makamba bozo mona. Makamba bozo mona. Estewa. Mais kondo kasavubu. Kas. Asa Lumumba ni. Lumumba to banduri parti a esto ile kimnene. Mbabite. Eza kumboka na biso atu na Congo abia eleki gaya mbabite bakoko nzama pesa bakoko soto abandu lango
toza maudit. Photo de fan yango. Ndo moni ba Congolais partout bazalaka. Likambo ya Congo ezaneti. Ezaka ça deux senti donc de mutu méchant zo mata. Amako za Congolais te. Ndo moni ti seke d'accompagner que ti seke di tanga kokene ko négocier ko solo la. Ah que bon na ye Bolorenzo Monisco était. Pour le laboratoire là à Congo élaboré, donc il faut Rwanda yo comme motoro bisaï. Pour te faire ngonga. Na bi na tikibilo na posa. Donc laboratoire là ils ont élaboré wana. Donc ça dit biso to kete ke bon Rwanda parce que biso to bi que non biso to perdre batu. To perdre mina professeur. To perdre ba soldat na biso ba mabadunda la ba bauma makameda belé. To perdre musée le père. To perdre papa Wemba ba emene do ba Rwandais de ba sa makamno so. To perdre ba mari misa ba Rwandais. So biso to perdre ba ne belé. To mas ko ne to ke boto ba te que non ne to te yenda ko ka biso. Do soka ki biso te to baloli kasa face bezali. Mwana tenge bino face bezate to kozonga sima. Tokosonga sima to beta masolo ya République démocratique. Donc aki bato opposition ba yebaki continuité. OK, abi ba corps ni te. Abaki ke ba respecter ba corps o ba signa na ancien régime. Pour ba corps ba signa na ancien régime et ba corps oyo ya kondima ke ba soda rwandais ba intégrer armée congolaise. Puis armée congolaise et reconnaître bango ba pesa bona ba fonction na bango. Ce n'est pas le cas. C'est la boyaki. Ndo moni rando wane zubiso. Ce qu'on a na rando wane sona comprendre que non ko kende na position moko de faiblesse. Il est comme si yo maka gagna. Biso maka toujours ba perdant. Parce que on nga imposer biso, ndeka ndeko imposer biso c'est ya Kabila. D'où de préférence donc ngane rando. To solo laté. To ke likolo. Ce que tu as comme le niveau de Colo, tu sais que la PC Karamakasi, Congo a PC Karamakasi. Donc, Rwanda a inacé. Donc, comme il y a des difficultés, il y a qu'à servir ma partenaire. Si on a un partenaire, il y a la Ligue arabe. Il faut que non, qu'on négocie un mouton, il y a un Tanzanie en côté. Si on a un copo, on a un cuivre na or. Parce que le cuivre na or, il y a été. Mais il y a un PC, des milliards de milliards. Alors, si on a foutu à biso, pour na besi na biso et fonctionner. De préférence, to anticiper, to négocier na ba kolo matière. Donc, il y a Ligue arabe yaki. Président arabe yaki, donc on tire na na Arabie Saoudite. Nazo pesa. Là, vous avez Coco, Nzamba Pambola, Coco. Vous comprenez? Donc, ça va, vous avez un peu qui mais, tu es surtout l'andio, l'entreprise est quand même. To ke no kolanda kutu mbachereza ndo mwe basi ba ko anticiper ba ke na ko ba ye na Congo c'est la ke ba coopération bilatérale et ba babini to ko aider contre nos conflit na voisin na yo to ko aider yo makambeta le belé financement makambeta le boy tout pour Ochakimia na partie est tu sais que na Tamboli et pas ba partenaire na nyoso ko senga baoka gelo komoko soki bolinga boba meilleur partenaire nanga bo pesa kimia na est ce que ba vrai partenaire atisekedi ne ba tie pression na autant bo moni tina kinzo nzango wa ne ba tie pression na autant te trop c'est tout te boité ya zo mérité boité Congo zo mérité kimia Congo zo mérité doki biso to bande ko flatter muto sana matière azula la nzala muta na matière azula ya libanda na malili te ko flatter to ele bambula ngeti to tongela ye to pesa kimia ou to flatter ne ba tie pression autant parce que autant moni que non ko sala bagarre na bloc ya banini wana et au créer guerre mondiale. Alors pour créer guerre mondialité to négocier. Alors ce qu'on a négocié wana ba compare que soit dans le système à Kanza
na sima Congo va décider biso sona Rwanda te wana nda zwa ko plaider la Congolais coupé mon lobby parce que pour ne ça sotali aspect ma solongo depuis arriver à Fidel ba perdre ba te belé da biso ba Congolais biso to perdre musée makambo boso mona za biloko bomisa Lumumba makambo boso mona makambo boso mona estewa mais kondo kasavubu kas asa Lumumba ni Lumumba to bandoli parti a esto iliki munene mbabite eza kumboka na biso atoza na Congo abia eleki gaya mbabite bakoko nzama pesa bakoko soto bandoli nango toza modi photo de Fadiam ndo moni ba Congolais partout bazalaka likambo ya Congo eza neti ezaka sa dozo senti donc de mutu méchant zo mata amako za Congolais te ndo moni Tshisekedi accompagne que Tshisekedi tanga kokende ko négocier ko solo la kete ke bon na ye bolorenzo moni sko été pour la laboratoire là à Congo élaboré donc il faut Rwanda yo comme to bisaye pour te mettre ngonga na bi na tikibilo na posa donc laboratoire là ils a élaboré wana donc ça dit biso to kete ke bon bon Rwanda parce que biso to bi que non biso to perdre batu to perdre mina professeur to perdre ba soldat na biso ba mamadunda la ba bauma makameta belé to perdre musée le père to perdre papa Wemba ba emene do ba Rwandais nde basa makamnoso to perdre ba mari misa ba Rwandais so biso to perdre ba ne belé to masone to kebo to ba teke non ne to te yenda ko kabiso do soka ki biso te to baloli kasa face bezali mwana tenge bino face bezate to kozonga sima tokozonga sima to beta masolo ya République démocratique ubengi to yanola yo na biki na sikibino na posa John Maboke Bende et ça signalé biso oni ko benga biso to solo la plus de 100 43 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzambalola apambola République démocratique du Congo affaire à suivre. Ciao.